d'amis. Non. Donc, il a déploré in 2010, il a dit et l'ingi kozongela to dénoncer yango. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et l'ingi kozongela to dénoncer yango et to sengi dans le cadre de notre regroupement AAND. Bazong c'est la biso bavwa na biso. Nous avons des femmes qui ont travaillé ici à Kinshasa na Moamba. Très bien. Boy kotanga ba kombo. Tozana bato ba battre record ba minene awa na Moamba oyo. Jeune garçon ya muke. Mais azo battre abeti ba mikolo wana abeti na bato. Soko lingi na pesa yango tanga officiellement na ba beti ba mikolo awa wakana Moamba. Donc baomi tu na bango mo kutu oyo awuti wapi abilo nani amususu balingai ko bamba ya obi no aza mwana katumbi abattre mikolo ya politique ya mboka vraiment na Moamba mais mwana batabimi pete abimite on comprend rien. Comment expliquer que na voie normale ne boba obeti 17 sièges na 17 ata bayi bakabino ata bayi babilo ata 10 babino ata 7 nano ata même na okitano mutuma 10 ata bango ata comprendre oui kolongola nyoso même ma voix même kotanga biso ata ke lokola muto rishwaki botate voilà na yero bandeko kadima basalisio erreur. Basalisi na nani? Oui, azali indépendant de Kokadi. Allez-y. De Kokadima na yebi koza mutu moko sérieux, koza intelligent. Mais oyo basimbisio tous. OK. Parce que pour nabiso ezali anodin te, ezali pamba te balongola kombo. D'abord tolongwa na 17 sièges, to kobi na 9 000, to koki 6 été, to kiti na 66 000, carrément toza 0. Et puis, comme on a vu sur la liste, erreur, il n'y a pas de crime parfait. Si nous touche, na ba dongolomis. Oyo, et que salir yo, et que salir chef de l'État, et que salir image na biso, il y a union sacrée. Voilà. Parce que nga n'y a pas autant liwana na fiche na nga na voté chef de l'État. Très bien. Nga ipe na mi voté. Ceux qui voient na nga ezalité. Na bulletin wana c'est que ça c'est que ça mille c'est que faut qu'on dise chef de l'État longue on comprend donc wana ezali